Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote mingi na bino nyesi tuba ya bolinga maman il est net. Na pesi no ba mbote. Ba boy ma vie puis muko wazima. Est-ce que vous allez bien? Boni bandeko nanga. Est-ce que boya malamu kimia ezali? Wabino mami lent ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawazo batela kimia ezali. Nalinga toujours koyeba bayebanga bayebalinga kanga soki ba baza malamu sala nga esengo mingi koyeba ki bandeko baza malamu. Po bino so botalinga boyebi que notre deuxième maman elle va bien. Donc votre deuxième maman va bien. Kimia kia kakazali malamu la reine mère, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawa azako batela, tout va bien. Tout va à merveille, famille tout ça bien, tout ça na katia kimia même. Et ça la guerre c'est reçu qui n'a tourné. Boy ma vie pour moi wazi, mais est-ce que vous allez bien? Michine nous dit bien pas mal au kai. Si vous êtes au komelanga inde na mona kande ko mingi Olga swena komaka. Na mona Olga swena komaka, na mona ka comment il s'appelle encore? Namona ka bandeko bakomata bakombo ekimi o bakoma quand même. Donc moi réponse de ça la bien et encourager nga ko yeba ke bandeko nga balinganga baza pe ko yoka baza pe ko comprendre que pena na souci ko yeba siki baza bien. Tant on a tout na souci bo malamu po bino ta bo mona nga même na hôpital boko mo ben na privé tout monde na hôpital tout monde na hôpital. Boye bozo mona nga boyebi ke maman za bien. Yona nga ko yeba bino pe ce qui boza malamu. Bon j'espère que tout va bien par la grâce de Dieu. Na eto solande to mesena ko soana bino bo bisinga mameli ani ba émission no ya conseil zo manqué biso mingi ba émission to bazo benga nga parce que maman ni to message bino ba émission ya conseil mais conseil bon rapide baza ko yebisa bino baza ko pesa conseil bo meka ko yoka ba benga conseil so mutali ko yoka ayoki so ka boyi ko yoka bo ko yoka mais et ça la malamu to muto vandi donc même likambolo ba ko tout le temps ba to ba changer te e ba isara na pe bande ko nanga o mona pe mutasali ni muto pe alembi muto pe abaye. Nyango to koma kota na ba divers kota parce que na remarqué que bato mingi ceux qui boki conseil mabala o bazo pesa bino bolingite ceux qui boki kote bazo pesa bino makambu oyo matoi na bino zo linga ko yoka ba conseil ba pesa bino bozo kende kotala ba comment ça s'appelle ba coach na ndako libala te bozo kende kolata bato baza déjà ceux qui ne bozo kende kotala bato ka ba rapela makama ba vanda nango. Eh, baba na bébé sur ma balle, vous préférez qu'à ma futilité. Voilà, bozo lembisa nzoto. Ngoto mo anene côté makambo ezali biso soto sa to ki ekuna mais eza vraiment ligné penza ya maman il est ani tout c'est ça le problème. Eza penza ligné na nga été. Ndeko so zamba na boso kuté na nga na za maman il est tu na pesa ba conseil na mingi sur le mariage. So za besoin numéro de téléphone ko benga nga na 06 15 31 69 90. Yango pesa ka numéro nanga ya WhatsApp mingi na service traiteur la Providence au cas où vous avez besoin ya libala na ko hésiter te tala na ba image ko tala ba mariage témoin ezali au petit traiteur la Providence Hélène Nitu au mona musala oyo maman Hélène Nitu asalaka. Merci beaucoup na kanisi bo kaptenga lelo tozo kende ko swali kambo oyo etali kanda eza na batu mususu bazana témoin ya colère kati na bango ba miye barate omona mutu kati naza na demo moko ya kanda atali kambo eza ya muke ya kolinga ko silika ko misango grandiose atali eza na bato balinga ko banaliser likambo to ko mona likambo eza muke me mutu ko misango ka munene mutu siliki mutu lamuki na tongo nzamba PCP mabomo me banda silika ki akangika ka elongi ozo mituna obundeki na ba demo na butu eza problème nini pourquoi butu za la kanda boy alors lelo vana ko tana kati ya développement ya solo bobi mikolo to za pe na ba TikTok makamusu pe. Donc, on ah, muto pas réfléchir, n'inga na réfléchir ça. Alors, ma kamusi so sala ke ozukuna obi e muto za makanisi moko na ngato cha to sanini to développer ensemble. Donc, on a besoin moi si alobi oko bungi sa ebele pona kanda. Tu vas perdre beaucoup de choses à cause de la colère. La colère. Ezelo kuma be. Tola nana ndeko sima to kota na kati ya développement tola ndeko na biso et ratio makambo belé na vie kanda oza moto akanda makasi donc yo soko siliko mona kaneti oliki ya mutu donc et tu te dis aussi nga so na siliki na buka quand même ba kopo na panza quand même ba sanya mbele na buka ka ba verre na milangi na panza nga même papa biso yebanga ya et là, quand ma bende so commission pour bete la toro bon, il a changé ko. Et ça m'a bête. Au moni kanda, yango monteratisa Moïse komona kana. Likolo kanda. Longola molimo kanda pe banda lelo banda ko prier pour nango. Yango pe kangelo ba porte pour nzamba sala pe na vie na yo. Yango pe kabolo na bato ebele soko joni ka likambu na mutu osili ki. Donc soki to
panza na combien de relations sur panzi pe bando panza mo sur gagnani yondo ebo silika yondo yebaka soko siliki il faut luka o mata yozala ka likolo ya eza mabe komikumi sakana eloko mabe te kande eza mabe longola kanda kande koratise et kopanzelo ba combien de relations se perdre combien de camarades basi bakimi oka pona kanda soko zikando lobaka makambo yo moko kozaka na contrôle na ngoti soko be komikumi sakana eloko mabe te kande eza mabe longola kanda kande koratise et kopanzelo ba combien de relations se perdre combien de camarades basi bakimi oka pona kanda soko zikando lobaka makambo yo moko kozaka na contrôle na ngoti soko zikando lobaka makambo comment regretter après soko zikando signaka nyonso beba soko zikando lingaka même kotika même salaire na yo soko zikanda même eloko obundeli ntango molai mpo na kando ozondima perdre yango yaya tu as beaucoup perdu décide-toi dès aujourd'hui otika kosilika otika kanda kanda esongo na eloko te au contraire ebebiselo makambo ebele longola kanda soki kanda omoni ye se maîtriser yango bible elobi avant kosala likambo faut réfléchir au jour du malheur réfléchir mokolo ya kanda réfléchir zwa temps koréfléchir kozalaka na précipitation te komitikaka mporte na kanda te maîtriser kanda na yo mata likolo ya kanda et c'est alors que okolonga kanda eza amia malamu te kanda okobungisa ebele na vie na yo mbala oyo na banzi oyoki nzambe apambola yo au prochain numéro bye. boyoki ndenge kwa lobi boyoki ndenge ndeko alobi kanda ekoratise yo makambo ebele na vie ndeko ozolanda nga ndeko ozotala nga ndeko ozoyoka nga kanda ekoratise yo makambo ebele na vie kanda ezali kwa kotutela tolo te ndenge mama ya biso alobi omona mutu mosusu atutaka tolo nga nasaka mutu akanda nga basakanaka na ngai te nga nasalaka bose de la immaturité eza immaturité parce que mutu aza na maturité akoko kosala te ke akoko kokumisa eloko malamu te bakumisa eloko ya bien mais mutu ozomona ozotuta tolo mutu ozokumisa eloko ya mabe kanda oyo eyaka kobebisa kanda epanzaka libala kanda epanzaka bafamille kanda epanzaka baamitié kanda ebebisaka mosala oza na mosala ka mpona kaka patron reprochonel ka moke yo loko oza moto okomona satana no na kanda na kati na yo osinga basakanaka na nga te yo nomona olongoli tablie olongoli elamba mosala otiki basizo pan osimizela okei ntango okoma na mosika kuna demo na yo akokende obandi korefléchir mosala yange ebebi ka boye natiki mosala ka boye nga mosala ebebi nazonga nanu patron ta mosu patron akozwanga ntango ozonga patron abiso non madame ou monsieur awa lisusu te eloko osali na miso ya bato modele osiliki na miso ya bato manke nga respect awa lisusu te okei mosala esilaka te mosala esili okozala ta mosusu ata na camarade mwa eloko moko ya moke ekoti entre bino mibale na camarade na yo okomona yo wana osiliki olobi ntango okoloba obengi mpe bakamarade mosusu obandi kotonga moninga obandi koloba olobi ntango kosisa maloba olobaki ntango ekoma na mato ya moninga na yo oyo koregrete pwani nalobaki boye amitié moko ya longue date amitié ekufaka te amitié ekufi okomona camarade ekufaka te camarade ekufi okozala kaka yo wana oza na bandeko na yo ozuka mwa problème na ndeko yo wana obloke ndeko na telefone mpona nini mpona kanda famille mobimbo okangisi ennemi olobisa su mutu mona famille te mpona nini mpo likambo nazwaki na ye bazwaki part na ngai te bazwaki part na ye yango nakolobisa bango lisusu te okangi kanda oboyi kolobisa bandeko oyo ya yo mpona demo olobiki kolobisa bango lisusu te après demo wana mpe ntango alembaka ntango akendaka ozongisi makanisi nsima olobi nga soka so na famille te famille bapesi nga mokongo moto alobisa nga aza lisusu te mpona nini mpona kanda na yo eyaki ya mabe eye kobebisa nyonso oyo eza na kati ya libota oza mwasi ya libala to mpe mobali ya libala mpona kanda tomona yango na sere na biso Elise Manzambi mpona kanda demo ya kanda
akamati nzungu ya biloko kolia sopeli mobali na ye. Est-ce que moi so azana esengo akosepela mobali na ye nzungu ya biloko kolia akamati nzungu ya biloko kolia asopeli mobali na nzoto pona nini pona kanda okomona kanda mwasi muso azana kanda basoni na mobali a préféré bima kende kolala ta na hotel pona nini kanda aza ya kosilika po azana kanda na siliki na olala ndako te na okela na hotel okomona mwasi na mobali bana kanda mobali pasi kinga pe na ovana na ndako hotel na kapi na bimi na ke nzoka na kobima na tango mobali abimaka na kanda mobali aloko mwasi te mwasi so azana kanda kende kodekoneta pesa nzoto epa mobali mususu mais mobali so azana kanda bimi akuta na mwasi moboka na momana alongole kanda wana mama esili libale ke kanda ezelo komoko ya mabe kanda epanzi mabala ebele kanda epanzi ba amitié ebele kanda epanzi ba famille ebele kanda ebebisi misala ebele yango wana soki mutu omiyebi kozana démon mutu amiyeba kozana démon ya kanda kati na yo yango ndeza la prière na yo tongo midi pourquoi yako baki nzambe pona nini kaka ngai pona nini kanda aboy mipesa na mabondeli soko ikosa mutu ya kanda kanda eza démon mobimba géant oyaka na kati ya mutu avandi na kati ya mutu pour un petit rien mutu bando chipika pour un petit rien mona mutu siliki mutu ba ko banaliser makambo te mona ozanga esengo na elongi likolo ko silika likolo ya kanda mwasi na mobali bokena fête ya mariage pona kaka mobali apesa ki mutu mbote yo kanda leki bokendo pesa kado na hotel mate kendo pesa kado wana yo monga na hotel mate ka pona kanda ozana miso ya bato zo répondre bato nyoso to mabe pona kanda ozana kati ya bapaya na mobali oza ko répondre to fingi pe pona bato bazala kanda basala ka makambo mabe bato akanda mingi basaka makambo malamu te bandeko na ngai babi kanda eza mopaya ka BBC peki mais eza démon mobimba c'est tout un démon eza genre za kana moto yo moto soko oza moto akanda ozomona kama kamune beba pona kanda mingi babomi mabala misatu mine mitano likolo ya kanda moi ça vanda kana libala te ka poyo soko asiliki fa baby ça faut beba kake beba mobala vanda kana mwasi te po soko asiliki akanyibisa kake pona poto lobanda kweza ya mobali yo kotiko kini mais soki nda kweza ya mona kaka bima kende bengani mobali ka pona kanda bandeko ava ya kosenga nzambe pesa nga benediction sala boy na kanda o ndeko zaka na okati na yo omona benediction moye ezate po sata na funda biso pa nzambe sata bandola kisa nzambe abi mokonzi tala mwasi ondengaza mokonzi tala mobali ondengazali pona kanda il faut ko bongola motema c'est le moment mutu na mutu fako taka na kati ya vina ye mutu fota la ka vina yo vina ngeza ndenge nini makamu ngezo marché na mbula bonna sa moy nzamba pesa nga déjà 50 ans na 50 ans na wana mukili na sali nini au moins na 50 ans au bebisa 4 mabala otikala célibataire ce n'est pas kobala kate obalaka na ye kopesa conseil ce n'est pas kobala kate obala oboma 4 mariages mabala 4 kufa pona nini pona kanda na 50 ans ko se retrouver boy yoko ema nzembo ya fait rigola yoko zonga maboko pamba yoko zonga maboko wololo buteko komela yo molai mokole kokoma yo kilo yo komi baninga balali na butu yoko motanga ba plafond okomi ko réfléchir okomi kozungisa vie na ona sima okomi kotala comportement zalaki nango or na moment o bato bazoloba na moment o bazopesa conseil okomona mutu alingi conseil te mutu alingi koyoka te moment baopesa mutu alingi te mutu koyoka conseil te pona nini parce que mutu aza dominé par le mal mutu aza dominé par le diable aza dominé na mal aza dominé na diable conseil bakopesa kolinga koyoka te bakopesa mutu conseil mutu lingo yoka te pona naza dominé alors ndeko soko bimi na ndako na yo avant bimele ba frère chef ifungo sambeli okei banzelo zokende tango zongo sambeli avant kolala sala bilan ya santé tala na journée le likindenge nini et puis mutu azaka mutu akanda chaka bato na kati ya motema chiba ona prison motema nzamba yo kaka libondo lina ete mutu abonga tourna kaka aron azo tourner kanda eke okotsa nini
et puis bato baza bato kanda bazaka bato zuwa makasi bato ya kanda bazalaka zuwa makasi bato bakakanda po kanda eyaka na jalousie kanda tango yaka na jalousie yango tindaka moto asala mabe botala boucher abomi ndeko mwasi atie na congélateur pona nini pona kanda lelo oyo ndenge batie derrière les barreaux quand ça zo regretter te amoni ke vi nanga pe esili na kosisa vi nanga na kati ya prison vi nanga ezosukela nga na kati ya boloko soki na bomaki ye te tamuseka simple discussion na kanda ka moto azwi monduki abeti moninga azwi mbeli akati moninga likolo ya kanda kanda eza ndoki munene na kati ya moto ndeko ozolanda nga na ntango soki okozali bakwa kolanda ngai oki emission na nga oyo vanda zo mabolongo fuka masambele ya nzambe loba nzambe oyo nyonso ezaka mabe kati na nga nzambe ebimisi ekende eza volonté délivrance bayaka kodelivre motu te ke pasteur fa sambela mpo na yo pasteur efa gene mpo na yo mpo mabe oyo eza na kati na yo ebima délivrance ezalaka soki moto oso yebi oyo eza na kati na yo mabe oyo eza na kati na yo otali mabe na yo moko obinga naza moyibi nga naza ndoki nga naza ndumba naza moto azuwa naza moto akanda je renonce à partir d'aujourd'hui biloko oyo nga nalingi yango osute na bomoi na nga nzambe na nga nalingi délivrance nzambe délivre ngai na makambo nyonso to ya mabe seigneur nalingi lisusu te mpo na nini kaka nga nakokovanda na bakamarade te nazaka na baninga te baboyaka nga mpo na langage pona nini na kati ya famille nanga nayokanaka na bato te kaka mpona langage mabe ya kanda nabomi deja 4 mabala mwasi abomi mabala mine likolo ya nini likolo ya kanda 4 mabala na si nabomi 5e mobali akoya wi libala libosusu ekufi ozwi mobali ya mibale okosi ete mobali wana azalaki mabe akoyoka yo mobali ya misato ntango akoya po abala yo akota deja mibale na bakendaki mpona nini aya avandi amoniki ntango lase mwaza bia mibale na bakendaki mpo mwasi aza boyaki na ye nyamine ntango akoya ayaka po asakana na nzoto mwasi akabonaka na mobali libala liboso esimbi te ya mibale esimbaka po bible elobi la gloire de la deuxième maison plus que celle de la première mais soki ekomi libala ya misato ya mine mama ekoma mobali alingi otambusa na intere moko boye ailikambo moko boye mwasi soki abimi libala liboso akoti libala ya mibale fo ase ressaisir avanda na kati ya libala wana mais soki mpe ya mibale abomi ya misato abomi ya mine abomi na ya mitano soki mobali angakendo nani so aboma mobali 4 yo za 5e yo nde bokovanda ata mobali alingaki yo makasi maloba ka ya bato edécourage omona kaka mambo ya libala esimbi su te makambo ya libala esa nini esili makambo ya libala esimbi su te makambo ya libala esa nini esili mpona nini la colère détruit tout la colère détruit la vie. La colère fait perdre beaucoup de choses dans la vie, dans la société. Kanda. Mutu musale kokufa kaka likolo ya kanda. Mabale za kobeba kaka likolo ya kanda. Ba amitié likolo ya kanda. Irration makambo ebele na vie. Kanda. Oza moto akanda makasi donc yo soko sili komonaka neti oliki ya mutu donc tu te dis aussi nga so na siliki na buka quand même bakopo na panza quand même basanya mbele na buka ka ba verre na milangi na panza même papa biso ayebanga yaya eloko mabendo zo komisa mpo betela toro bon yaya changer ko eza mabete omoni kanda yango moto eratisa Moïse komona kana likolo akanda longola molimo akanda pe banda lelo banda ko prier pour nango yango pe kangelo ba porte pour nzamba sala pe na vie na yo yango pe kabolo na bato ebele soko zoni ka likambo na mutu osiliki soki tokobeba na to panza na combien de relations sur panzi pe bando panza ngo sio ganyani yondo ebosilika yondo yebaka soko siliki il faut luka o mata yozala ka likolo ya eza mabe komikumi saka na eloko mabe te kande eza mabe longola kanda kande koratise ekopanzelo ba combien de relations se perdre combien de camarades basi bakimi oka pona kanda soko zwi kando lobaka makambo yo moko kozaka na contrôle nango te soko zwi kando lobaka makambo comment regretter après soko zwi kando signaka nyonso ebeba soko zwi kando lingaka même kotika même salaire na yo soko zwi kanda même eloko obundeli ntango molai mpo na kando ozondima operdre yango yaya tu as beaucoup perdu
décide-toi dès aujourd'hui. Otika kosilika, otika kanda. Kanda esongo na eloko te. Au contraire, baby selo makambo ebele. Longola kanda. Soki kanda omoni ye, c'est maîtriser. Yango bébé lobby. Avant rosala likambo, faut réfléchir. Au jour du malheur, réfléchir. Mukolo kanda réfléchir. Joie tant qu'on réfléchir. Cause alors na précipitation te komitika qu'emporter na kanda te. Maîtriser kanda na yo. Mata likolo kanda. Et c'est alors que okolonga kanda eza amia malamu te. Kanda okobungisa ebele na vie na yo. Mbalo yo na banzo yoki. Yango la Bible lobi que avant que le balikambo faut tourner le lamo 7 fois. Et puis moto zora décision na sa kanda te. Ato siliki ko benga na mobile na onanda kote. Ato siliki ko benga na mosi na onanda kote. Ato siliki ko finga chef na ona musala te. Ato siliki ko bloquer famille na ona téléphone te. Ato siliki ko finga bandeko na yo te, ko finga libota na yo te. Ce qui kande ye et vipo kande vimbisa motema tango yaka motema ko bita do likolo ya kanda. Elle a bloqué na senga nzambe merci. Nazaka na mama gentil. Nazana nga mo santo te. Na kanda moko limite. Na silikate na silika mokili mobimba na chanda kunanga mal à l'aise na bebisa ambiance akati nda kunanga pona kanda non wana ezanga ete nzambe merci pona kote wana eza richesse oyo batu mususu po bazo fo ba kote lango prière menga na kote lango prière te na yebi ko se maîtriser na yebi ko doser na yebi ko banaliser pe na yebi ko pardonner. Bato akanda bazana du mal ya ko se faire pardonner parce que kanda etambola kanzela mona orgueil. Kanda tambola kana orgueil. Muta kanda sera trop orgueilleux. Muta sera kanda sera trop orgueilleux. Kanda etambola orgueil mais eyaka ka ko détruire, eyaka ka ko bébisa. Ya ko selo kama lamu te kanda eyaka ko détruire car ce qui est détruire nango c'est bon. Satan wana sokwa ya koti mutu na kati ya nzoto asali makambo mabe asali abimia ke mutu atikele ya regretter. Yuda sitango atekaka Yesu na ba pièce kaka mbonga makelele ya bibende yo kama makelele kro ateki Jésus. Maintenant akende ko teka Jésus monique bakangi Jésus batie Jésus sur la croix. Juda lobi na teki mokonzi ayeko zonga epai oyo atekaki Yesu Masia na yeko zonga sambongo na bino na mona sali mabele kwa na teki na livrer mokonzi na nga maître na nga na livrer ba habiter papa c'est trop tard. Oso teka ki déjà tokozonga sela yo mbongo te. Alors na soni wana lokola mokili yebaki mokili monaki po Jésus azaki na ba disciple na azolia na bango alobi na bango na tongo ya lelo soso tongo kolela mutu moko na bino ko wanga na ngai alobi pe lisusu ke tongo ba ko kanga mutu ko tremper lipa na nzela moko na nga na kati ya sani yenda kozala yenda ko trahir ngai yenda ko teka mona na mokonzi. Yesu achili pane na kati ya sani, Judas pe achili pane na kati ya sani. Il y a des signes qui ne trompent pas. Judas sekenda tekaka Yesu. Tama kende kazungu sambongo. Ba ebi c'est aussi teke déjà to sto zumbongo to zungu sambongo te to sito juillet. Bomoni. Alors Judas na soni wana ya koteka maître na ye. Muto bazalaki na ye, mokonzi na ye. Akendaka mibomi pona soni. Baza mato ya koyoka ayoka. Be mission boy bolinga yango te. Bolingi ba futilité. Et pas mutu moko vandi che moninga na mutalaka bandi ko finga wana ndebe mission sepelisaka bino. Et pas mbatu mo ba vandi baza ko finga libota ya batu wana ndebo sepelaka. Mais soki ba émission ya nini omona pe mutu azo finga asala 4 mariages, 5 mariages, 6 mariages azape singleton femme seule. Peut se mino conseil libala. Peut se mon nini. Il faut moi ça peut se mino conseil libala kazalaka na mobile na kati ndako oui. Pe avant d'aka bien na libala na ye. Ya na basi musuba ya na internet banda ya aya femme mariée na robe blanche na lopete na musapi. Mona mo ça 15 ans internet ana kati libala na ye. Ouais, ya ndenge wana. Asali 20 ans en internet. Internet en YouTube en ça 20 ans na habité. Au moins moi c'est na YouTube il y a 10 ans. Asali 10 ans na YouTube, mais ya na YouTube déjà ça marié. Na lopete na ye na musapi. Na mobali na ye. Okomona mutu mususu pa na YouTube.
2 ans après, abali, alati lopete na musapi. Musu 3 ans après, mais mutu musu koza yaki depuis na YouTube asali 12 ans. Banda zala célibataire. Azaka célibataire. Komona libala liboso kufaki, yami bale kufi, yami sete kufi, yami ne. Komona mutu abongo pe avandi azosani ni azofinga bato bavandi na kati ya mabala. Akende kolongola pe poti na liso ya mutu, ma olia tana no poti liso na ye, yazota na poti ya bato. Ba poti za kati ya bato ya. Na miso bato mususu en tout cas pona lelo na banzi to suki wana waza mato ya koyoka ayoka opaza motema kondima yoka oya komona ke mateo ko bongola apambola maponga na lobaka toujours ke émission nga propane pour le mariage ezalaka pona ko bebisa te mais ezalaka nde pona ko bukisa pourtant nga na yaka penza ko vanda na kiti na sali prière na binzambe émission nga ko sala eza pona ko bebisa te eza pona ko bungisa na lobanga takaka na sali 1K 1000 vues. Ce n'est pas la quantité qui compte chez moi, c'est la qualité. Qualité ne comptera pas dans les ventes de 5 ans à Kataba Konzi. Nous allons répéter les binômes. Quantité T, qualité de n'en besoin. 1000 personnes batalinga. 900 personnes bayo qui makamuna bipi basali. Attends 100 personnes bayo qui te les camboté. Parce que batonyo surtout bayo kakate. Batota ba une église. Ils ont 500 membres. Ma terre au passé à terre, comment on a 400 membres bandimi pi bayo qui. Mais 100 membres ba s'opposer ba boy na bango. Ezalaka nango. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tata nzamba kalo sakumun. Nzamba nous bénisse bana betu bons. Ba gros bisous. Bonne journée. Kanda. Et puis ça Moïse. À côté de la terre promise. Likolo ya kanda. Ndeko mitala kati na yo. Est-ce que okozala kwa Moïse te? Le bozanga bokonza likolo ya kanda. Bonne journée. Ezako abino maman Elianito, votre deuxième maman, la reine mère. Appelez-moi Kimia Kiankaka. Liko nango bobakisa maman Nitu Beton. Merci beaucoup.